otutela tolo moninga ya baye bazanga baninga. Seigneur, nazali chez la Mwanda Fondation, naeli sous liboso na bino pona osenga bino merci na ba oba soutenir orphelinat chez la Mwanda. Nzambe alona apambola bino tozomona ba effort na bino tozomona bolingo bozana ngo à travers Fondation chez la Mwanda. Nzamba apambola bino na yeli sous liboso na pona kosenga bien-aimé bokanisa bana na bilamba, bokanisa bana na kolia, bokanisa bana na minerval, bokanisa bana na ba soins médicaux. Nzambe ya kozanga te kopambolo bien-aimé ozana posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien-aimé tala place malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation chez la Mwanda. Nzambe akozongisa bebila kopambola bakoko na yo akopambola pe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu. Vraiment nazangi baba merci beaucoup ma chérie. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup tous les partenaires. Tout maman la biso Sheila na papa na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia. Katuko na sengo mingi ya kolekanga mama Chantal na sepe na ONG. Na sepe makambo obo osala biso. En tout cas c'est vraiment makasi. Na moni bana kozo bakaye pe mukete bakaye beleke ngela sake ane oyo tokoso mata kaye moko te. Yango nzamba lola nzembo azanzamba ba vete. Nzamba zanzambe na ngai do akanisera bino. Merci beaucoup. Olongoli biso twani mama Sheila Mwanda. Merci beaucoup Zamba pambola yo abakisalo mukisu. Merci. Bonjour bandeko balandi biso na kati Diba TV de partout et pas ibozali. Ezali ya bino munganga spirituel papa Edi Diba na zongeli bino lisusu ndenge na yebisaki bino ke na wuti kotambola kokutana na basali ya Nzambe na kati ya mboka Johannesburg. Malgré tout ezwi biso mwa mikolo ebele nde na yebisaki bino ke na kobaluka na kotourne pour na kokutana na banganga Nzambe basali ya Nzambe po tokabola biso na bango oyo tokoki kopesa bino le meilleur na 2025. Koyeba lolenge nini ba église ndenge etambolaka na kati ya mboka na biso Afrique du Sud, koyeba ndenge nini batu bazali kovanda na kati ya Afrique du Sud, précisément bandeko na biso ba Congolais, ba problème nini bazali kokutana nango, munganga spirituel na koti na tamboli pe na koyela bino ba émission oyo bokomona ndenge nasali ba parcours na ngai tu wana ndenge natangaki yango ke na kotambola na kobima na kokutana na ba nganga Nzambe. Bandeko balandi biso na kati ya bokebi lelo toyeli bino lisitwa le moko kaka na kati ya parcours na nga na kotambola na kutanaki na ndeko moko ya mobali oyo ana problème moko etungisi ye makasi spirituellement, alors ayeyi epai na biso pote biso tokoka kopesa ye mayele pe tokoka kopesa ye makanisi makabo na ndenge nini oye atamboli na botutu na mokili ya tata Nzambe. Bandeko toujours munganga spirituel nde nalobaka na bino avant na banda l'histoire na ngai nakendaka toujours na petite synthèse wana ezalaka mpona kolakisa bino lolenge nini l'histoire ezali contenu ya histoire wana. Ici toyaka toujours mpona koédifier peuple de Dieu. Nalobaka na bino awa mema l'histoire na yo benga na numéro oyo ezali affiché wana benga pote munganga spirituel leta oyo nakobeta lisolo na kati ya Diba TV mwana Kongo pe précisément na kati ya émission tobengi tosolola yango nde pai o wapi okolendisama nde pai o wapi okopanyolama nde pai o wapi okozwa bwanya donc eza lokola mutu a se confesser atubeli donc oyo kosala tubela na yo na kati ya chaîne oyo pote banganga Nzambe oyo bakoyoka tokokota contact biso na bango po bakoka kosunga ona ba prière bakoka kosunga ona ndenge nini okoki kotambola malamu na mokili ya tata Nzambe. Sans plus tarder bandeko tozwala no spot moke ya publicitaire et bongo tokota na kati ya mozindo ya masolo na biso kati ya chaîne na bino Diba TV mwana Congo chaîne oyelaka bino
masolo kitoko pe ya bwanya boesikize ngai chaîne oyo eyelaka bino biloko mingi édifiant pe oyo ezali kopeta pasi mawa pe bwanya. Papa oyo sans plus tarder lisolo na ye ezali boyi. Papa oyo abandaki na vie ya pasi. Abundi ndenge moto nyonso abundaka, abandaki pe koteka pétrole lokola bandeko mosusu bateka pe pétrole awa na mokili ya se. Akomi pe Kadhafi. Akomi Kadhafi, Kadhafi lakisi bato oyo batekaka essence. Ateki essence mingi na Kisasa pe ayebani me kombo na ye alobi totanga nde te. Azalaki mutu ya commune ya Kinshasa. Nzambe a visité ye. Abandi ba voyage na ye aye kolongwa na commune ya Kinshasa, aye kosomba ndaku na Gombe. Oyo epai avandi azali installé oyo bato bako comprendre que kulutu wana azalaka mwana pétrole et après akomi Kadhafi afungoli ba boutique mike mike ba digablo bu ekomi ba boutique efungwami abandi ngwanzu Koweït wapi epai ya kokende par-ci par-là lelo yo wana afungwamaki partout na ndenge ya kosakana te. Bandeko balandi biso na bokebi papa oyo ateki ba pétrole asombi bandaku asombi biloko nyonso oyo eposedaka na vie ya momoto. Alors mwasi oyo ye azali na ye awa nda azali mwasi oyo bango babandaki na ye kovivre na ye ensemble. Wuta azalaki na eloko te. Wuta azalaki mwana pétrole. Wuta komi Kadhafi. Donc pendant tout ce temps-là, pour Kozololo vie bomengo, ezalaki 12 ans. Il a pris ces 12 ans, azako vivre yemoko na mwasi wana. Mais bazako fanda, mwasi pas azako se plaindre makambo mabala te, mobali pas azako se plaindre pe makambo ya kobota te. Boba na kofungola matoi epa yango tobandi kobana masolongo sikawa. Tata wana pendant ces 12 ans là quand elle vivait avec la femme là bazalaki na bana te. Bazalaki pena mutu moko te oyo ezolakisaki ngai tala boye non. Et après akokisi 12 ans ekoki abandi ko déclarer mwasi fa pesa ye mwana. Mais tozongi mwa mukene bande. Tata oyo tobandi kosola na ye. Arelate nga histoire moko alobi munganga spirituel. Ngai na bolenge na ngai nasalaka accident. Quand on dit accident, accident ezali ebele. Accident abeza kobeta bale, amataka likolo nzete akweyaka. Baboti na ye azali na 14 ans, 15 ans, bamemaka ye na l'hôpital. Awa tolobaka lisolo nyonso totangaka yango kombo nango na ndenge ezaleli. Bamemaka ye na l'hôpital, bakendaka kotala ye na se na biso ya mibali. Oto bengaka 2 testicule bamboma mibale wana ya mibali. Moko ekufaka, donc epanzanaka. Donc azalaki entre la vie ou bien la mort. Donc aye kofanda presque 2 ans mobimba kotambola ezalaki na bakokoso, mais atikango toujours en parenthèse. Donc aye okutana na commerce na ye aye kobanda na 18 ans. Après ye na nende akutani na ndeko mwasi oyo bazana ye lelo na Afrique du Sud awa oyo baye ko découvrir secret oyo ebombama bango pendant des années et des années. Bandeko balandi biso na bokebi bolanda ngai malamu esika tokomi. Ndeko mobali amanyoli lisolo na ye ya jeunesse na ye. Mais quand il a pris l'argent, alingi ke mwasi wana apesa ye mwana. Apesa ye bana. Donc 12 ans après, donc ce que 18 ans na ye, plus 12 ans, donc pratiquement comme il a 30 ans. Donc sa femme aussi, Azako Landaye, baki ne kar mingi te à 2 à 3 ans. Donc moi ça comme il a 27 ans d'âge, pour balingana ki na bomwa na mingi. Baza batu bazo fanda quartier moko, commune moko na quartier commune ya Kinshasa. Alors, utaye aye kozwa likanisi ya koyebisa ndeko mwasi oyo bango baza ko vivre na ye. Apesa ye mwana déplace makambo na bango et bandi kokota poto. Mais lui-même, il savait que na bo jeunesse na ye azwaka accident wana.
mais azalaki pe wana azalaki na moto azako bunda na pena na vie azalaki na bakokoso pe na makanisite yake azwa elenge mwasi moko atambola na te abandi kotuna madame na ye makambo ya bana nde abandi kozwa makanisi sikoyo ya kobanda kosala ekobo pe na basi mosusu libanda mwasi oyo pe na ndaku mobali pa abandi kotuna mituna oyo ya kopesa pe bana ye pe mwasi abandi kotambwisa makanisi abandi kotuna baninga me nalali na moto oyo 12 ans ya kicopinage ezalaki 6 ans zwinga atyenga na ndaku na ye en tout cas azwaka mwasi na ye trop jeune à l'âge de 25 ans ils étaient déjà ensemble mais comment atunanga biloko oyo te me lelo oyo akomi kovoyage mingi batirki epai wapi lelo akotuna ngai makambo mabota ndenge nini baninga malamu mpe basangaka te na mokili na baninga mabe bapesa mwasi na ye wana likanisi ya mabe oyo ngai na yo tokodécouvrir yango lelo na kati ya émission oyo na kati ya lisolo oyo tokobeta na kati ya émission tobengi yango tosolola yango bandeko mokili mawa mingi yango natangisaka bato toyika mpiko toyika ngele na mokili ya tata nzambe toyeba epai wapi tokotambola toyeba nani oyo tokopesa dossier toyeba nani oyo tokomanyola likambo ya yo ekangi na mongongo po mokili eza malamu mingi te okotala oyo aza motu na ngai oyo aza leki na ngai oyo aza ndeko na ngai nayebisa sekret nzoka nde omiteki yo moko mobimba tomele mai ebongo tokota na kati ya mozindo ya lisolo na biso lelo bokokonsome monganga spirituel parce que napesi bino mwa une semaine ya kobaluka donc bato babengaki oyo balandaka nga mingi monganga spirituel me tokomono te problème nini na binono nazali toujours na cesse kosala misala oyo bokodécouvrir yango tala mpe nazongi na lisolo moko kitoko oyo ekoteya yo ekopesa yo bwanya landango bien kabula yango kitoko kohésite te soko ozaka na makanisi oyo okotika yango. Allô Masasi ya Masasi boni mama kuna na homme de veillard misunga naza déjà na misunga homme de veillard omoni ntango mama apika église alors naoki bien te ntango bazosenga mbongo yo otindi mbongo bango balie basonge bakati basonge bamemeli badispensaire ya mike eza su ndenge wana te mama mena poto na kishasa la même chose eloko ezosepelisanga banda mama koma na misunga homme de veillard kotali mama mama azongi lokola bebe bazozwa so ya mama menela somoni mama azongi sheni mama azolia 3 fois tongo medi poko ndeko nanga elo mosu esepelisi ngai misunga homme de veillard oyebi ke bana courant ezokata soki esalika manœuvre pano eyandi tan bana lumière 24 heures sur 24 heures et puis connexion internet evanda et puis soki mama ayoki mal à l'aise obie mutu pasi nzoto edérange kaka na mutu na place alali wana afini bouton rouge docteur mbango aza na kati c'est pourquoi homme de veillard misunga eza na kati ya clinique misunga donc afuti mbango nazo regrette te awa lisusu bien yango ezali baminganga bazosala mama contrôle chaque semaine mais azala kuna abela te bazosala ezala en tout cas ya Masasi emonani penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga emonani na misu te emonani bambongo na kopinda ya pampa bana c'est fini tout ça mokoliango lisusu te homme de veillard misunga ngana bango rendez-vous kana fin du mois na pemi te non tika ya vanda kuna lia tranquille apema bamédecin 24 heures sur 24 heures a continuer kuna ngana lopesaka mbongo na fin du mois yebisa bango na change komona komili batimisunga babe balandi biso na kati ya bokebi de retour na kati ya chaîne na bino oyo lelo monganga spirituel nayeli bino lisolo moko oyo tobengaka touchant édifiant bato bakolela bato bakokamwa mpo na nini boyi bandeko c'est grave mokili ya tata nzambe etondi makambo ebele meme ngai moko ere nayokaki lisolo oyo nazokoka koparvenir komanaje yango te mais navandi na bospiritualité ya kibomonganga spirituel na comprendre ke mokili ya tata nzambe eza na makambo ebele précisement bana basi tozwa kize bino te parce que bozali bamama na biso
bobotaka biso bino ne bomemaka biso 9 mois mais botika nanu kofaire souffrir mipanzi oyo ya bino botika nanu kofaire souffrir oyo bengi los de tolos totika nanu kofaire souffrir ba oyo bobengi ke ye azali moko ya kati ya bomoi na ngai ndeko mobali oyo akimeli mbango na kati ya chaîne oyo Ediba TV tokutani na ye na wuti ko rendre mosala nzambe moko visite tokutanga te parce que esalaki pasi kobima na bimi mosala pa mosala nzambe wana tokutani na ndeko wana baprenaki eke monganga spirituel mikolo oyo azali koya de temps en temps awa nde ye mpe asalaki effort akutana na ngai mpo tosolola ayebisa ngai oyo mayeye aza nango mais avandaka na Afrique du Sud te ayaki mpona basoin médicaux oyo etindaki ke ye aya kozwa traitement awa oyo bokodécouvrir na kati ya lisolo oyo ye na mwasi na ye oyo apesi ye pasi na vie nde ekimelaki ye aya awa na kati ya Afrique du Sud kosolola na monganga spirituel komanyola sama makambo oyo kolobela makambo oyo biso na bino tokosolola ngo na mokolo ya lelo bandeko bayimboka nalobaka na bino chaque fois abonnez-vous massivement na kati ya chaîne oyo okozala de cité benga numéro oyo ezali affiché na kati ya chaîne oyo pe bosabone bino bato bosi basabonaki na kati ya Ediba TV bopanza sango makasi pe bopanza biso de tout de partout pote lobi monganga spirituel na ye la susu bino mingi ya makasi pe ya kitoko ya koteya pe kolendisa bino na oyo bino bozangi peut-être kozwa yango moni ya bino esclave ona mibengi lelo monganga spirituel na bonzambe oyo ekoti na kati na ngai mpona komanyolaka masese ya boye balisi toile ya boye makambo ya boye oyo ezali vraiment touchant na mokili ya tata Nzambe bokotrouver lisolo oyo un peu bizarre bokotrouver ngo un peu poto parce que eza kotambola nde lolenge wana mama Claudine Tumba panza lisolo oyo panza yango même ngai moko bana na banda kobeta ba histoire bana na banda kozwa ba émission bana na banda kozwa ba appel bana na kutana na bato maintenant na kutana eloko ya boité ezali première fois même na matoyi na ngai nayoka yango na kimi nango na lombango tosolola yango comme ezali retour ya monganga spirituel na mois de mars oyo bokovivre biso na ba heure ebele na bakati ya bachaîne nyonso mibale Ediba TV mwana Congo Ediba TV mwana mboka pe na batranche musicale chrétienne profane musique nyonso oyo bokoretrouve biso bo accepter biso parce que tozongi siko en forme depuis nakendaki tourner o wana. Donc je salue en passant Maman Sheila Mwanda, oya Fondation Sheila Mwanda, na équipe Momiba, Maman Ornechou. Yabino monganga spirituel na zongi na katia Masese Kitoko, oyo ekola Musa, peuple de Dieu. Au nom de Jésus, matoye funga mamunokolo ba matoye funga mamunokolo ba na kombo na Yesu. Matoyi na ye na malobe ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention oyo esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azalaki banda inane azalaki koloba te eti ndenge akokisi 23 ans ere tokendaki kuna papa abondelaki mpo na ye namoni akomi koyoka mpe koloba yango wana napesi nzambe oza na merci mpo na bolamu nyonso azosalela ngai. Shalom bana nzambe kana nga ezalaki ka ya depression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda koyota bandoto mabe na kondaki na silaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te or fallait nasala mémoire na nga ya fin de cycle badépensaki koleka même na classe prophète moko ayebisi biso eza likambo kokende hôpital te eza likambo koluka nzambe epa na ye moko esimbaki te
tokende na baministère ebele baprofete ebele esimba ete me nakumisi nzambe ya papa Moïse mpo mokolo bamemaki ngai dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai ekomaki stable ezochauffe lisusu te nakomi kolala pongi nakomi kolia nazoganga lisusu te naomona su bandoto mabe te. Or ce n'était pas le cas pendant 4 ans nde napamboli nzambe ya Osana. nayokumisa nzambe ya Pasteur Moïse na oyo tosala na kati na faye na biso tomitungisani mingi na problème ya divorce totambolaki par-ci par-là tokutana na baprofete ebele lisusu bawasinga biso bambongo. Alors lelo tokutana na Pasteur Moïse asili kosala biso délivrance na délivrance wana akangoli biso harmonie ezongi na kati na ndako esengo ekoti na kati na ndako mwasi tanga tokomi kosola malamu tozali mpe kotalana lelo esengo ekoti yango tokumisa nzambe na Osana aza malamu. Mais au kumisa nzambe ya Osana po ça fait 2 ans passés dans un problème sérieux à misu surtout so moi ezama kasi flou na komona distance te mais ndenge na ko leka délivrance na remarqué un changement bon makasi sans lunettes na zo mona clair donc na kumisa vraiment nzambe Osana zo sala donc na moni ke na olata lisu lunettes te ya on est au kumisa nzambe Osana na lobaki déjà ba maladie oyo wumelaka tango molai oyo esilaka te ezali nde démoniaque ba divorce ebele tozokomona tango nyonso awa ezali mpe kidoki boya nango epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. Bandi biso de retour na kati ya chaîne na bino Ediba TV Mwana Congo oyo munganga spirituel na lobisaka bino keno année 2025 kota na fongola na yo po ozoma pamboli nga na kotaki na fongola na ngai yango mona ozoma pamboli oyo Pasteur Guilain Bishop Guilain Rigima ako Chaloboko oyo bomoni Papa Moïse oyo groupe Makoma ako Chaloboko oyo bomoni ba pasteur ebele bache et œuvre oyo de Dieu maboko balobi Ediba TV ekende musika ekende liboso pote et ekopesa bino toujours ba manipulation ya kitoko ekopesa bino ba émission ya kitoko pe biloko oyo bokozana nango édifié sokola ki pongi na kati ndako nzambe na kati munganga spirituel kokutana na ba masolo ya bien ekostimule yo ekosala yo elengi na kitoko makasi. Tata oyo nazongi na petit résumé muke ye avant abala mwasi azalaki moteki pétrole pe atekaki essence asalaki oyo nyonso elenge mobali asalaki nde a partir ya wana nde ekei ye akomi kopumbwa mokili mobimba kokende bazi wapi na wapi nzambe apambolaki ye akotaki bonganga te. Il y a des gens qui sont nés comme ça, donc il peut commencer avec $1, demain il compte des milliards, des millions de mbongo oyo ngana yebi ateki matière mabete oyo ngana yebi et surtout ekolo ya ba nande bazalaka pe bongo. Donc c'est un peu ça. Donc ça peut mbote pe à passer à mon premier fils Chris Diba qui est à Lubumbashi yepe as un exemple à suivre. Donc azali pe jeune moko abandi mwana moko abandi pe ye moko ya muke melelo pe azako kende nzamba pe azako chaye loboko ako fungola ba porte oyo et kangamaki pote amona elonga ya ba projet ya vinae. Tata ya vani la mwasi na ye pendant ce temps-là mais il se reproche quand même de quelque chose de lui-même en soi. Quelque part pendant des années, lui il ne peut pas avoir des enfants. Mercedes, compresseur, Pajero, Ford nani Supercharge tout console mais comment yoko pesa ye banate lupango tondika na ba cousin cousine na bana misala ti na oya kataka frère groupe mususu oya kombaka ndako luku. Donc c'est un type qui était béni, très bien béni. Donc okuta na même tokutani ngana ye na sataki ke na kutani na ndeko mobali oyo apamboli pe ndeko na bino Ediba TV na kati ya émission oyo tobengi to solola yango. Makambo eko ya minene mobali ndenga tunaki mwasi nzoka nda pusaki mwasi ke libanda mwasi ke libanda mwasi ke kokumba mokumba
baza en Afrique du Sud. Na au moment na okobeta masolo bazalia. Après histoire on a 17h 18h na rendez-vous na ba. Bonga spirituel na kamwe oyo na yoka ya boyete. Mwasi abimi libanda akei kozwa mokumba aye na mona ndako. Mobali asepeli botelinga mwana liboso ya mobali. Balali mikolo mona mibalaye. Balali mikolo baboti bana mitanu misatu ya basi mibale ya mibali. Ya mibali yango pe moko ya yambo ya suka pe ya mobali. Bande ko balandi biso na bokebi foto sala kangele na mokili tata Nzambe na makambo tobimisaka na monoko na biso na balibala na ba famille na ba foyer et surtout faut faire attention avec ta femme. Basi ba limite mamoko to bengaka soko fini makasi okuabomie soko simbi pepete apumwe soki po manyoli. Donc ce sont des races oyo ngai na lobaka ke balimbisa ngai mingi bazali baboti o baboti biso babemi biso 9 mois. Je respecte cette race ya bomoto wana otsamba sala mopanzi na ngai mais bazali race moko malamu mingi te. Kovana na tata o quand il disait Robert na masolo yo il a beaucoup pleuré. Moi si pas Leli parce que yé muto atindaki ya libanda mais suite na bango yango ba yeli awa ko sala confession. L'histoire ngala beta ke saka ba confession côté alisa moto soki yo o bomoni même na catch na kata www balobaka ke ne faites pas ça chez vous même à l'école ko sala yango na ndako ata mokolo moko te mwasi pe yo pe muto yo kaka ko meka pe ko sala yango te po mobali no apesi yo bana te bokende na balosambo mokide koma ko tambola na balosambo boyika mpiko bitumba eloko oyo diable abundisaka lokola mariage ezati. Eri oza na grâce wana ovai na ndako libala okomona mobali no moto pamba ba conseil bandi. Mais eri yo kokende libanda okomona libanda sikoyo ezaka na eloko moko ete ya makate. Donc c'est ça que je suis en train de raconter aux gens. Boyika mpiko boyika mayele na mokili ya tata Nzambe na makambo ebele oyo esalamaka na mokili oyo mutu ayebite ke na koki kosala boye na koki kozongisa pe boye. Tomelema yi tozo sport lisitwalo ezali molai bokozwa yango bokokonsome yango po eteya yo o comprendre que spiritualité basakanaka na mote. Et puis je vous dis chaque fois quand je prends les histoires tu peux me raconter ça mais ngala kena magnoli yango na travail yango pona kolakisa yo peuple de Dieu ke mokila tata Nzambe to e balolenge nini ya kotambola to solola yango bande ko balandi biso na bokebi pe na bwanya na pesaka mbote na bayi oyo bapartageaka toujours œuvre de Dieu oyo Ediba TV mwana mboka Congo pe mwana mboka na pesaka mbote na bango nyonso balandaka biso na tous les deux chaînes pote Nzamba lola pe akoka kopambola bino epai bozali Nzamba lola pesa bino bwanya na makasi bandeko oyo balandaka na bokebi esalaka pasi pe mawa mwasi oyo erazwi nzela kobima libanda biso tokanisaki kobota kaka na mobali moko ndenga akenda kotriche mobali na ye parce que l'homme savait que ma femme me triche mais est-ce que nakoma nanga bien te il s'est demandé aussi mais mwasi yango mpe kobima bimi mpe libanda aki kobota mpe na mibali misatu na mibali misatu wana donc batata bazali misatu bana baali 5 donc eza na bana moko babotami na tata moko mibale donc moko ya donc avant dernier misatu ya liboso babotami na deux parents c'est-à-dire que tata moko aboti 3 enfants ba 3 derniers wana premier na deuxième babotami mpe na batata mosusu yoka epai potopoto ebandi oyo ngai nayebisi bino ke nanu nayoka yango te nanu mpe na konsoma ya boye te. Alors nakofanda na bango l'homme comme il avait déjà beaucoup d'argent atambola na ekobote atambola na mabe te aye kozwa mpe baninga ya mabe babandi kotambwisa mpe via masanga via makambo nyonso ya mabe oyo ya mokili nde na kotambola na bango na bandeko wana bakomi kopesa mpe bacopine bapetit chéri. Il s'est dit de lui-même encore abi est-ce que bano bazalaka yanga Nzambe mpe kuta sala grâce bilo yango ezalaka bagrâce moko bizarre donc bana yango mpe banda bakola mpe tina ndenge bakomi bato mikolo
batikali pe kubela te bango pe baza kopusa na bambula batikali te ke ono mwana asilaki makila o bakima bakenda na l'hôpital boye bazongisa boye non. Ces enfants là sont grandis très bien na ba santé ya bien moko pete abeli. Chose grave lisusu kaka na bana na nde babeli te papa ye moko aye okoma mobulu aye okutana susu elenge mwasi kokutana kutana elenge mwasi moko boye nde pai o wapi akei kosala siko vi susu ya Yakobo akei kosala vi ya Yakobo ameka pe soki réellement ezali ke ye moto azali na problème to problème ezali na basi to vraiment est-ce que bana na bazali ya ye azokane ba copine atikaka mais aye kozwa siko mwasi oyo afuteli pe na ndako apesi pe na business nde pai o wapi balobaka toujours comme mesala koyiba te epai okende koyiba pe epai bakosala nini bakokanga yo nde mokolo mosusu ake komeka abosanaki telefone na ye na salon ere akoti na salle de bain kende kozwa mwa petit pain nde mama ya bana oyo baza na ye awa na Afrique du Sud oyo basouffrir na ye oyo baboteli ye bana mitano ya tricage eri atindaki ye na manipulation kende koluka mobali kende koluka zemi parce que naza na besoin ya bana pour ya atindaki na ndenge ya mayele bandeko balandi biso na kati ya bokebi yango na bake bosalaka ya boye epai na bino te bosalaka yango te botikala mpe kosala yango te parce que ezali lisumu même na misu ya tata. Les fêtes s'approchent. L'orphelinat Vida a besoin de votre soutien financier et de dons matériels pour célébrer ensemble avec les enfants orphelins. Pensez à leur aider avec un petit geste que le Seigneur met dans votre cœur, cela suffira. Offrez-leur un moment de joie tout comme nous le faisons pour nos enfants. Ils n'ont que Dieu et vous comme soutien, car il est écrit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Orphelinat Vida sokayokota na banda kuna bino ezaka kosala Matthieu 7:7 comme d'habitude. Bonne année, Noël yango esokomi biso na porte. To pense aussi na bana obaza na ba parents. To éviter yo yaka Orphelinat Vida. To passer un moment agréable avec les orphelins. La gloire sera rendue à notre Dieu. Napesi merci na ba partenaires o ba kota la biso, botika biso te, obagisa biso te, Nzamba benye obino, Nzamba bakisela bino ezangi. Nous sommes situés au 49 de l'avenue Kinzola. Somo Pemawa. Abonnez-vous massivement na katia chaîne Oyo. Bokozalaka de cité, bokotonda na bali citoyen, bokotonda na Oyo nyoso ekosengama po bozala toujours à la page. Tata Oyo, l'état Oyo, yapesi masolo nyoso na mwasi ya mibale asui mama zui akangi message moko na téléphone wana. Donc elle y a côté qui na salle de bain, kobima na ye na salon, mama s'assoaki ba conversation nyonso na numéro de téléphone, atinda na téléphone na ye, akei tin adresse Oyo epai wapi azola mwasi na ye wana ya mibale nani magasin. Place à vous la business. Maman mokolo numéro 1 akei kozwa ba contact tout na ye, akei kozwa makambo tout na ye pour ayeba basa renseignement kotuna mwasi ya mibale yo bimaka na mobali nanga bovivaka ndenge nini yepe ayebaki teke oyo pa yaza kosakola azali nani ya panzi alobi ayebisi ngai nde mwasi na ye ya liboso. Alors lelo konga na ye pa na yo awa yango oyo omoni mutu wana abotaka te, omoni mutu wana ti okolala ni mikolo sosali kombio tosali la 5 ans akobotaka te. Yo foluka mobali akomi kotungisanga kutu bana akomi kosala boya bibon yo foluka mutu oyo akobotisa yo pe bana po obénéficier sikoyo makasi olandi bakomi baninga banene wana pe abetele sukop azolie mutu ake apesi ye pe mutu yango tolobi ke mwasi azali race moko malamu mingi te. Il a pas sûr parce qu'on raisonner et yo zui ayo libala ya bongo er mbanda ye ko ebiso makamba bongo oko se méfier na ye oko boya pe ko kazana na ye mais yo zio ndimi okoti na kati ya jena ye apesi ye pe mutu wana pe aboti na ye pe bana misato
ye pe na ki désordre na ye moto bapesaki abotine mwana moko ake kokundela mpe bafiance bani bakopene moko ya kala mibale baboti mpe susu bana misatu donc tata yango nalobi ke ya boye nanu nayoka te ya boye eza kolekela nga eza kolekela kimunganga spirituel na nga eza kolekela makambo oyo toyokaka parceke toyambaka baka par baka ya ndenge na ndenge. Je vous dis la vérité, mukili oyo eza très mystique. Et puis elle va redécouvrir na kosisa kosala ba montage ba émission totambolaki elle tokotiela bino ba histoire oyo totambolaki mais et kozala ba scandale. Vous allez voir que mokili oyo eza na makambo. Il y a des gens qui ont des problèmes na motema na bango oyo babengaka ke motema mabe likundu. Donc azala makambo bomba mais azoko faire souffrir na bato. Bandeko boyo kana nu séquence oyo ndenge zo kendele oyo liboso aboti bana mitano na mibali misatu. Alors oyo pa ko bota bana misatu na mibali misatu, mais l'homme a beaucoup d'argent. Quand je vous dis a beaucoup d'argent, ils ont jeté. Donc biso ba misala oto ko sala oto kutana na bakaya ba makambo. Ba oyo bazana ba chaîne oyo bayebi bato bakutana na bango. On a des gens to kutana na bango moko zo ndima teke ezaye mais ye. A pe misipe ki mutema na yete toujours ye moko ko manyola lisolo à part ça ça ba petit chéri ba copine bele bimaka na bango. Po akomaki déjà mo boulot ko sakana te. Aye ko kutana suna mwasi moko elenge ya suka. Oyo bazana ye sikoyo. Oyo place makambo nyonso telemi. Oyo pa makambo nyonso bimeli. Ye aye ko kutana na ye condition na ye pa mona mwasi za ikaka botela ngamba na mibali. Mais il se demande maintenant, j'ai fait maintenant 8 enfants avec 2 femmes. Est-ce que banango baza yanga? Mais bananaye. Il se demandait, il se posait aussi des questions. Mais azala kaka na doute wana 14 à 15 ans na ye asalaka accident. Akomaka bien à 17 à 18 ans. Est-ce que akoma bien? Bano bazalaka ye. Bana ba kotanga, bana ba kokola, mbongo pe ko salama business pe ko eko kende musika. Apumbwaka partout mokili mobimba a voyagé à tango iso ndenge tomonaka ndeko na biso tobengi dodo bianchu o tobengi tour du monde akotambola partout donc tango iso e business ezengi kuna singeleli boy azana Chicago o akebo ya zongi boy mosala na ye yango wana biso wa toyaka juste ka ko panza sango mosala na biso tobengi to ali ba panzi sango kolendisa peuple de Dieu, kolakisa peuple de Dieu de longue nini akoki kotambola na mokili ya tata nzambe. Bande kozali ba histoire, ce sont des massés quand je dis comme ça. Donc tozana ba cas quand je reçois les gens au plateau, j'ai une autre façon ya ko kumbela émission. Elle là comme on l'appelle solo, j'ai une autre façon aussi ya ko enseigner les gens. Donc beaucoup tabo s'abonner massivement la katia œuvre de Dieu oyo. Bokozala deux cités. Ndeko oyo azwi mwana si ya misatu apesi pe susu bomengo oyo apete na motema ye mingi azoko kendanga na ye Turquie. Abandi komandola mwana mwasi non moi j'ai besoin d'un garçon banini basi wana kuna po oyo misatu pa botaki 2 filles na mwana mobali moko. Mais azala besoin penza mwana mobali mususu po bana nde bakozala babibali nde bazaka ba héritier. Petit oyo azwi awuti pe na famille mo chrétienne. Mais ayebaki vie akotambola libanda te tata oyo tellement ke mbongo meke ebele koloba kotia mwana bato mal à l'aise non ovandi déjà mwa mikolo ebele na nga wa 5 ans 4 ans okozwela nga se mite boni en tout cas ekosimba te leta ake kotika mwana na Turquie nde afandisaki kuna na Turquie akosala bavoyage ndenge asalaka mwana mwasi akomi kolela butu moi komitungisama aye okutana na elenge mobali moko mpe na Turquie kuna arelate histoire. Je vis ici avec un men nangazalaka na Congo, un homme d'affaires a beaucoup d'argent, mais il me prend maintenant la tête. On a besoin nabota. Ngai nazo ebate. Iye mutfa pesa ngabana, mais tozo kosana ne 5 ans yango bana ba koyate na yebite to sala nango nini. À ce moment-là, quand il racontait toutes ces histoires à
ces garçons-là, comment ils le camarades, amis. Le garçon aussi avait la vie, couple, qui tient ça, qui a vie, avant d'aller en Turquie, parce qu'il a su le Congolais qui vient en Turquie, avant d'aller en Kuna, abandi kobima na mwana mwasi wana kobima babandi kobima aye kopese mokumba ya liboso profio na boti bana mibali pe nzamba pamboli ye tokobenga ngo nzamba pamboli ye parce que azui bana epesi kobota ezali pe lipamboli utaka na maboko ya nzambe aboti bana mibale ya mibali me bana wana bazali bana ya tata wana te donc ye mutu andimi na ye kovana na ye kobota na ye mais ye azalaka na garde ya bana lui là il donne seulement les enfants on dirait basi na ye nyonso mibali oyo babotaka na bango bazayebaka te ke baboti na basi wana donc bayebisaka bango te parce que pour un jour bakoki koya kodéclarer badroit na bango mais la fille là oyo ya Turquie asalaki erreur il avait donné à son mère la privilège ya koyebise solo que nga nazolinga na bana kobima na yo po pesanga bana l'homme est apesi bana mibale ya kitoko ya mibali abandi komona ndenge bana bakokola ebandi kopesa ye motema mabe ebandi kopesa ye motema likundu un jour un mobali wana wuti Afrique ndenge akendaka Turquie kotambola ndenge akendaka kosala nani voyage na Turquie ake kokutana na mwasi wana na mobali wana baza kosala discussion na kati ya ndako ndatuni bango avec surprise problème ezali nini mobali wana abimi akei aye kozonga après 2 jours ayebisi mobali wana nazala makambo na kosoa na yo mais makambo wana fo futanga mbongo ebele pe aloba na ye na misu ya mwasi oyo azalaka na Turquie ti lelo aza kuna na Turquie po bango nano bazongi kisasa te bazala no awa na ba makambo baye kolandela awa toza kodécouvrir biso na bino na minute oyo nde likambo wana moto esali ye po asanukama quand on dit kosanukama po comprendre sikoyo ke oui donc ces enfants là tout que moi je suis oyo nazalaka na bango 8 plus 2 au 10 baza bana na ngai te tonton wana ye kopropose nana besoin opesa ngai $10,000 rien que $10,000 ngai na yebiso makambo ezali très nécessaire mpo na vie na yo mobimba c'était assurance exacte habité yo tiela ngai mbongo na compte et puis je te dis cette histoire ndatieli pe mbongo na compte ndatangeli lisolo wana oyo lelo oyo papa wana sanukami aye comprendre que makambo oyo yasalaka na bomwana accident oyo asalaka na bomwana oyo atretaka yango te accident wana yango nde eye komemela ye bamalere tout oyo aye komona ngo na mokili ya tata nzambe lelo ndeko mobali arelancer histoire nyonso ndenga push mwasi na ye mwasi aye kolela bime 85 ans est-ce que ngamu na kozwa bana nde eba bandi kotambola quelques mois après mwasi akumbaki grossesse pe alandisaki bana mibale wana ya mibale alors na bacontrat d'affaires na bango na bacontrat de business na bango nde bayokanaki ezalaki ke bakopesa ye bameya mais ye aboyaki meya ye alibaki bana wana bazala toujours ya ye mais après ye pe aye kose décider en soi aye komona ke te ngai bana bazala yanga ou pas mais ngai un jour na korécupérer bana nde place ezaki benda bango mibale oyo moto atirki yango topesaka toujours conseil soko kosala contrat na moto na likambo oyo ya bagenre ya boye parce que bahistoire ya boye toza nango ebele na tomanyoli yango te tokobeta yango okomonake toyokanaka nga na ye abimisa te mais na comprendre te aye kobimisa parce que alobi ke ye na famille na bango kuna babotamaka ya mibale non l'affaire reste l'affaire mais pourquoi yo mwasi oyo ozali épouse ya quelqu'un oyo ndima kobota na mobali mosusu po te yo opesa ye toujours bavaleur mais ces enfants là baza makila na ye te ozomona pasi sikoyo ya mwana ekoti pa ndeko mobali malgré tout c'est bien malgré tout beaucoup d'argent kaza nango mais il n'a pas des enfants donc bana wana bazali mpo na ngai na bino tokobenga bango lokola bana moko azo adopte bango donc bana ya basi na ye adopte bango donc abali bamama wana adopte bana wana sikoyo tokoyoka yango na kati ya bacommentaire tokoyoka yango na bapele
pe ekoteya batata oyo basi basala makambo boye parce que négociation ezali ba genre ebele tozana ba histoire mosusu tozwi bato mosusu bazali ke ayokanaka na mwasi na ye tobota po famille eza koloba yo bima bota mais après mobali akufaka tozana ba genre mosusu mobali asalaka négociation mais bana babelaka bakende na l'hôpital basali aden bana babimi makila wana te tozana ba histoire ya ba genre wana ebele yango toloba quand vous amenez vos histoires ici ezalaka mpona kolendisa oye kosala tubela oye kosala confession kokofese makambo nyonso oyo oyo osalaka na mokilia tata nzambe na kuku lelo sikoyo papa wana azwi message wana oyo ke bana oyo mibale baza ya ye te alobaki na mwasi wana eloko te achange battitude azwi ndeke azoki kisasa avant zonga kisasa parce que aden akolisa musala na ye makasi bakoki kosala test aden na suki bakosala ngo na banzaka azwi kaka suki ya bana mibale wana avion kisasa ele akomi na kisasa akei pa première fois azwi suki ya bana nyonso mitano akei pa deuxième fois azwi suki ya bana nyonso misato wana nde ayebisi mwasi na ye tozoprépare tokende voyage mongano na Afrique du Sud. La femme ne savait pas besoin de ça nini awa en Afrique du Sud. Tozo pose muke et bongo tozo aboye ba nini ba ekosala na kati ya Afrique du Sud na suki ya bana nyonso 10 eloko nini eyeko mema bango awa nde ayeko kutana pena munganga spirituel fara fara pote lelo toya kobeta lisolo oyo awa na kati ya chaîne na bino Ediba TV mwana Congo pe na kati ya émission otobengi tosolola yango bandeko tosala ningele na mokili ya tata nzambe tour na kati ya chaîne na biso Ediba TV mwana Congo pe na kati ya émission tosolola yango ça fait toujours mal mais avant na kena paragraphe oyo etikali presque ya suka ya koyeba bandeko ba ekosala na kati ya Afrique du Sud après kokata bana na suki nyonso ye moko milobelaki déjà ke nake kosala na bango test ya ADN mais nakomema mama numéro 1 aya awazana na ngai bongo tosisa likambo oyo ensemble na yeba vérité est-ce que 8 wana pe bazali ya ngai to ya ngai te nakopesa nano mbote na bato nyonso oyo bazali kopartage œuvre oyo Ediba TV mwana Congo napesi mbote na mon jeune frère grand réalisateur ya kati ya émission oyo otobengi 29 base na pesi mbote na Dino Media yazali médiateur ya masolo nyonso yenda simbi caméra asimbi musala montage makambo nyonso na kati ya Ediba TV mwana Congo na yeko pesa mbote na Fiston Kabwena Simplice Umberembere bango bazali na mboka France pe bazali ko soutenir œuvre oyo na musika pe na kokabula yango bandeko bozali tellement ke ebele na ko banda kopesa bambote lelo ekosila te eloko ngana kobenga na bino tozana besoin ya kofungola groupe ya ba membre pona ko soutenir œuvre oyo ekende musika emona loboko nkolo na pesi mbote na kati ya ONG oyo oyebi yango fondation oyo etali kotambola makasi na Kisasa epa ya mama Avida bokende ko soutenir ba jeune oyo nyonso ba orphelin oyo bana bitike oyo baboti na bango babengaki bango badoki ndenge moko na mama Shela Mwanda bango bazwi bango bazotangisa bango bakelasi bapesi bango esika ya kolala pe yo moto zwi mwa moke kozanga te omemela bango kala mingi te bokomona pe ram retrouvailles des anciens de Mongafula ekobanda kotambola sikoyo na kati ya ba ONG nyonso ba fondation nyonso ba homme veillard nyonso kokende kopesa quelque chose prime pe kolakisa bolingo oyo ram retrouvailles des anciens de Mongafula oyo kambamina président Dove menama na équipe mobimba mama Augustine mama Rita mama Colette tati Mose Chicha Bibish Kimbondo bozali tellement ebele pe na fondateur na bango Edi Diba epai bazali bango nyonso bambote ebele bokomona ba œuvre wana na 2025 awa tokotambola partout kokende na ba fondation nyonso kotika mwa eloko kotala batu kotala bana wana koyeba ba état de santé na bango
koyeba bazali ndenge nini komema na ba homme veillard kotika pe quelque chose kosala ya minene pote nzambe apambola ba evre o nyonso bato o balingi kosala kolakisa bolingo kolakisa bonzambe na kati ya makambo nyonso na mokili ya tata nzambe. Bandeko tozoki na kati ya moto ya masolo na biso tokendaki papa wana sa komi na Afrique du Sud na mwasi na ye ayei na basuki ya bana na ye nyonso 10 akabuli yango par papier akomi na bakombo na bango totala nini ekokomela bango awa bakozwa sweti nini eloko nini bakoyeba eloko nini bakosala eloko nini ekomanyola bango yango tolingi toyeba yango na bakommentaire na baconseil na bino surtout kabwe na Fiston na mama Claudine Tumba na sepelaka na bino makasi po bomanyolaka liboso na bakommentaire na bandeko mosusu oyo bayebi te bamonaka biso na musika kota komante Ediba TV mwana Congo okozwa suite ya malamu. Nayebisi bino ki ezalaki scandale ya monene tata oyo azangaki maîtrise mais le temps oyo tokutanaki ne topesaki kimia na Yesu ezalaki na kati ya motema na ye. Il a fait tous les tests ADN na miso ya mwasi na ye bana nyonso 10 baza bana na ye abandi na kotuna mwasi na liboso na bana na ngami tanu wana batata na bango banani mwasi abandi komanyola ye abandi kobetela ye lisolo nyonso oyo nga na beteli bino awa bandi kobotala niveau ya problème oyo papa oyo va se retrouver en Afrique du Sud na mwasi na ye oyo na bino azana rendez-vous na bango lelo na 17h les 4 nazana rendez-vous na bango lelo na 17h 18h pote to silisa kimia na makambo nyonso bako bakozwa pepo bazonga kisasa bakende kofanda nango en famille pe basali ya nzambe bako assiste bango oyo bakolinga kozala na bango contact pe tokobenga Bishop Rigima akolandela bango na ba prière ya moto lobike nyonso na mokila tata nzambe ezalaka nango pa unité okoki kozala na meya ebele mesenga pa nzambe akopesa oyo eloko ozali koluka yango tolobaka chaque fois ke nzambe akokisa posa ya motema na yo senga pa nzambe naza na besoin ya visa ya mboka États-Unis nalingi nazwa visa nakende France nalingi namona boye nalingi natonga boye Dieu va toujours t'assister. Yo mutu nzamba asala ozali kaka toujours kolela nzamba komona yo te bolamu ya nkolo yali senga eno kolela nde komona elenge ya nkolo bandeko ezalaki ya bino monganga spirituel papa oyo erarelate histoire na ye mobimba mpa na ngai monganga spirituel nayebisi ye nasala nango nini alobi confession na ngai yango oyo mema yango na kati ya chaîne manyola yango relate yango bato balanda oyo tolobaka ke soko ozali na kati ya masuwa ya majara ya makambo ya boye tika soko ozali na kati ya mokili ya makambo ya bajara boye tika soko mesala mpe vi ya kindumba ya basi kirikiri tika yo mpe mwasi oyo batie na kati ya ndako ya libala soko ozali kobota te luka elongi ya nkolo ata papa tindiki yo ndenge parce que je sais les gens sont comme ça sont bizarres il peut te flatter t'envoyer, te dire n'importe quoi, fais ça. Et après, au quoi il a quitté les alliés des fois ya vino mobimba, ba potino bako yinayo, ba camarade bako yinayo, bandeko bako yinayo, okotikala, ozanga tina na mokili, ya tata nzambe. Ezalaki munganga spirituel na kati ya lisolo kitoko o na beti na mokolo lelo, botala ndenge mokili ya tata nzambe ezali kotambola na masumu pe na keba. Mutu oyo azui azalaki femme mariée babali banyokomi na mobali wana me ake kobota na mibali misatu po azwa bana mitano oyo pe bahonoraki deuxième femme ake kobota na mibali misatu po azwa no ya boti na mibali mibale po azwa 3 enfants bandeko bokeba na mokili ya tata nzambe ezali kitoko te nde mwasi ya misatu epai yo mwana mobali oyo atelemela bi non moi je vais récupérer mes sangs. Je n'ai pas besoin de bon mobile na yo. Nde epai yo kitaki te kotaki nde epai tata wana aye kozwa message wana bweskizenga moke aye kozwa message wana nde bomoni epai yo ekendaki na gauche esoki na droite bandeko bolandaka oyo nga monganga spirituel alobaka mingi
zwa yango yokanga na kimia pe kabula yango okoteyama na mokili ya tata nzambe seko na seko. Tomonani mokolo alobi soki Yesu azongi te eseko ezali partage pe partout topesani bambote. Bye bye.